Shalom, shalom, shalom naba elinyo so bipai tozwami dans les quatre coins du monde. Shalom naba inyoso bazuli bakuya kolanda biso na poko na lelo na kati ya émission na biso le temps d'Isali. Tika bolingo na nzambe
oyo na sukate et accompagner bino bipai wapi bozwa mina mabota na bino nzamba ko kana ko pambola basi mibali bana ba nyonso batiki ba occupation batiki oyo bazalaki nango comme ya mutuya ba zui opportunité ya kufanda pona koyoka maloba na nzambe. Il est vrai que poko na lelo eza poko moko spécial oyo nzambe alingi komema mutu moko na kati ya excellence. Yangwana avant que to kota na message na biso na poko na lelo toko kende ko sambela kotika moment oyo ya feti oyo ngana benga nango feti ya maloba na nzambe. Toko tika ngote molimo na nzambe oyo azali enseignant par excellence ye ayeba na ko kamba biso e bandelikati pe suka parce que yende mulakisi malamu. To sambeli na kombo na Christ Yesu. Tendre Père, les dieux de toute puissance, nous voulons encore te dire un grand merci pour l'opportunité au Pessibiso, Nzambe, pour la koloba de ta part. Merci parce que malobana yo ezali esprit, pe malobana yo ezali vie. Yangwana to tiki moment na sena loboko na yo, yo ezali molakisi malamu, okukana kolakisa biso, opambola biso à travers na malobana yo. Nguya nyonso ya muini ya distraction ya batake satanique oyo eyaka pona ko envoûter bana yo to telemeli yango za mosika dans le nom puissant de Jésus. Gloire na yo nzambe accompagner mabota na yo bipai nyonso bazwami na butu na elo pona kolanda message oyo na tinete sima na message oyo nzambe omema toute personne na kati excellence selon ta parole dans le nom puissant de Jésus qui est notre véritable Dieu. Tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, vraiment, ezali pamboli kitoko kozala na poko na lelo parmi baenyo sokozwa libaku ya kozwa na souffle de vie o nzamba zali ko pesa biso nazaka na esengo mingi komona tango tozali ko banda boye tozali ko banda to bani na moi retard muke comme d'habitude bo tenir biso rigueur te parce que boyebi makama machine ndenge sale maka mais ko pekisa biso te ke mpote to kota directement na maloba na nzambe ko yeba ko honorer bato nzambe nyonso yo bazana poko na lelo na pamboli chéri nangai l'évangéliste Sephora Likenja bipai wapi azwami na pamboli docteur Esaïe Saïf na pamboli Mosakoli Mete na pamboli basali na nzambe nyonso na pamboli Papa Remy na Mepsa Efrat Assemblée ya Stockholm na pamboli bomoko ya mboka oyo azali ko bunda quel que soit ba difficulté quel que soit ba kokoso na machine kuna azali toujours ko bunda de manière que bozwa biso na bandako na bino bisika nyonso bozwami na pamboli servante de Dieu mama na biso Béatrice Ndona na pamboli ba nyonso bobengami basali na nzambe oyo bokoti na tango oyo pona tia na kolanda biso na poko na lelo lola efungwama bipai nyonso bino bozwami pe mabondeli na bino nzamba azali kosala poke biso totelemaka toujours na nguya ya kosakola liloba na nzambe poko na lelo nzamba alingi kopesa biso message nzamba aza kovisite mosakoli nzamba aza kovisite mutu moko nzamba aza kovisite libota moko parce que tolobaki ke le 31 décembre tozali na veillée de l'excellence. Oui, nzambe apesaka toujours maloba na kati na basali na ye bibelobi soki nzambe alingi kolobela bato akolobela bato toujours na bandenge ebele alobelaka pe bato na nzela na basakoli to pe batindami na ye po tokota na 2019 kola pesaki biso liloba alobi ete esengeli ke toyebisa libota na nzambe mbula ya année 2019 ekozala année ya excellence kati na libota na nzambe excellence na bandeko nyonso oyo bayami Kristi comme Seigneur et Sauveur excellence na kati na mabota excellence na kati na mboka excellence na ba domaine nyonso oyo biso tokoyeba kosalela yango na mbula oyo tolingi kokota yango na tolungaki mama na biso na likambo na butu na lelo topeteme na biso tolingi kolobela yango ezali l'excellence dans la vie chrétienne. L'excellence dans la vie chrétienne. Oui, excellence kati na bomo ya mo Kristu nde mama na biso na likambo oyo tokolobela. Bien aimé bande ko mususu nano bakotite yo koki pe ko inviter bango okoki ko partager message po ete liloba na butu na lelo ekoki ko sunga ndeko moko ekoki pe ko pambola libota moko ekoki pe ko pambola ndeko oyo amiyeba kite ke nzambe aponi ye pona tina na excellence
yangwana tant tozali ko tindika ba message tozali ko partager nzambe na likolo azali ko pambola loboko nyonso oyo ko partager message oyo de manière que e bénéficier na libota na nzambe. Tolobi que maman na biso na likambo ezali l'excellence dans la vie chrétienne. Oui, bien aimé, tango toko kende kokota na likambo ya excellence, mbala mingi na yebisa kabino ke ba kombo mususu to yali ko pesa na bateme na biso, mbala mingi ezalaka pe na mwa kokoso ko limbola ngo exactement na lingala, ya wana toko meka ko limbola ndambo muke na lopoto pe ko meka ko talisa ngo na lolenge oyo nzambe na biso akoyeba ko pesa biso lokola makanisi ya ko limbola ba kombo oyo. Excellence ezali na ba définition ebele to pe ezali ko talisa momoko oyo lingi ko lobake excellent selon na ba domaine oyo biso to lingi ko kota yango okoki pe ko benge tokoki pe ko lobela l'excellence na ba domaine lokola ya politique, tokoki pe ko lobela excellence na domaine ya médecine, tokoki pe ko lobela excellence na domaine ya ba étude to pe ya ba domaine sportif, na ba domaine belé kuna tokokuta bato bazali ko sala bazali ko exceller na discipline moko quelconque. Donc excellence lingi ko talisa biso c'est lingi ko talisa biso triomphe moko to une réussite triomphale na domaine moko bien précis, une réussite triomphale na kati ya domaine moko bien précis. Donc c'est triompher ce que babi moto azali ko exceller lingi ko ba ke moto azali ko triompher to moto azali ko longa na domaine moko azali bien précis asali makambo au-delà ya ba limite. Donc excellence ezali pe lisusu degré moko ya perfection d'une chose ou de quelqu'un oyo alingi ko sala eloko songolo. Excellence elingi ko loba perfection na domaine moko quelconque topé na kati na moto moko oyo alingi ko sala eloko moko songolo. Na ebite soki nazali ko se faire comprendre vraiment ezali pasi pona ko définir excellence na lingala. Donc c'est donc ezali caractère ya ce qui est excellent. Excellence ezali caractère ya likambo to ya loko to ya mutu o ezali excellent topé de ce qui est meilleur. C'est aussi ba titre honorifique, ba titre oyo bazali ko pesa yango na catégorie moko ya ba personne oyo bazali ko sala mosala moko songolo. Donc ba titre honorifique, ba titre moko ba kokipe ko pesa yango na qualité moko ya bato oyo bazali ko sala mosala moko quelconque. To mona ka mingi ndakisa ba représentant ba mboka to ya ba pays ba bengi bango ba ambassadeur boko benga bango son excellence monsieur l'ambassadeur et ni ko ba degré moko boye ya qualité ya perfection ba pesi di ko na moto oyo ba musu ba benga bango son excellence ministre na domaine ya politique mais na ba domaine pe ya likambo nzambe to na ba domaine religieux kuno komona bazali pe ko benga toyoka ka bazali ko benga ba sai dans nzambe mingi son excellence évêque to archevêque, son excellence éminent pasteur, son excellence ministre de Dieu. Donc il y a degré moko éminent ya qualité oyo bazali ko pesa pona moto moko pona lokumu ya mosala oyo yazali ko sala. Donc il y a talisa biso que ezali ko marquer perfection, il y a certaines qualités na ba don ya ba domaine nyonso oyo biso tolingi ko lobela. Awa biso tozolo bela mingi domaine ya qualité ya likambo nzambe to ya vie chrétienne. Donc kuna pe na kati ya domaine ya vie chrétienne excellence ezali pe na litomba munene. Même na ba domaine mususu bato yo basala kasoko ke na ba restaurant okomona kuna bazakolo bake excellence d'un plan. Donc basali plan moko boya kitoko ezali vraiment na perfection et comme vraiment na suka donc biso sikoyo na kati ya vie chrétienne tolingi kotala ndenge nini mo Kristo akoki ko mener une vie ya excellence, une vie oyo kozali koleka à la perfection, c'est-à-dire ndenge nzambe alingi ke vie ya moto wana ezala. Mbala mingi tango to sambelaka okoyoka bato mususu baza koloba Jésus Christ est le médecin par excellence. Elingi koloba Christ to Yesu Masia yazali monganga oyo azali na perfection, c'est-à-dire que pas nae ba minganga ya mokili ba koki ko échouer mais ye azali un médecin par excellence, c'est-à-dire à l'équipe ba minganga nyonso ye azali médecin ya excellence, c'est-à-dire qu'il a commis na top ya nguya ya kobikisa. Alors
kuna tokoya komona perfection na kati na excellence ya Christ et zali kotalisa biso même na sainteté na ye, supériorité, grandeur na ye, majesté na ye, pe gloire na ye. Ya wana babenga kaye Jésus-Christ le médecin par excellence. Notre Dieu c'est un médecin par excellence. Ça dit que médecin monganga oyo azali monganga likolo na ba minganga nyoso. Na bundi bundi kotali sabino mwa muke l'excellence na kati ya munoko ya bapayato ya lopoto mais na lingala ezali kotali sabiso tout simplement une vie ya triomphe, une vie ya excellence, une vie ya réussite, une vie oyo ezali kokende na ndenge nzambe alingi ke moto azala soki akomi mwana na nzambe. Alors vie chrétienne engi koloba kobika lolenge Christ abikaki. Kobika lokola Christ. Toyebe que pour la première fois bainyoso bayamaki Christ bato bayekoli na ye babengaki bango ba chrétien ba na liboso ezaki na mboka na Antioche tango bamonaki bango bazali kotambola lokola Christ bazali koloba lokola Christ misana bango lokola Christ balobi bato yo bazali ba chrétien. Bon muto yo abengami mu Christu azali na vie lokola Christ et tamboli na lokola Christ makambo na lokola Christ. Alors vie o mutuanga akomene to azali kobika ezali vie moko ya excellence parce que Christ tango vivaki na nzoto amemaki vie ya échec te amemaki vie ya kolela te amemaki vie ya succès ya excellence na misala na enyonso ya salaki. Christ amema asalaki akenaki na excellence ti na croix alongi liwa akoti na sena bakufi asekui amemi na perfection ba nyonso oyo bakokaki koyamba ye. Voilà vie oyo nzambe azana ngo besoin et que yona nga tokoka na ko vivre lokola Christ avivaki na nzoto oyo une vie ya excellence na ba domaine nyonso. Yango koya komona ke nzambe azali ko benga biso pour que to mene vie wana ya excellence na ba domaine nyonso. Oui, tokotanga nanu liloba na nzambe na mokana na 2 Corinthiens na chapitre 8 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 8 le verset 7, je lis au nom de Jésus. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Parole du Seigneur. Dilo banzambe zali ko tali sabiso que lolenge tozali ko exceller en toutes choses. To suki na on a virgule wana. Ba tali sabiso excellence na ba domaine ebele. Bato mingi bazali ko exceller azali ko sambela azali vraiment makasi na kondima. Bato mususu bazali vraiment makasi na liloba na nzambe. Bato mususu bazali makasi na connaissance ya parole. Bato mususu bazali makasi na zèle. Bato mususu pe bazali ko sunga bato na nzambe na kati na exercice na bango. Bato mususu pe bazali ko exceller même na ba don ya libéralité. Mais okomona ke bato oyo bazali toujours na kati ba église pe bazali ba plaintif to ko lela. Azali na foi makasi mais aza malade. Azali na foi makasi mais aza mobola. Azali mo foi makasi mais azali kuna chemin. Azali na foi makasi mais kuna na ndako na ye makambo za ko marcher te. Mais liloba nzambe zali ko talisa biso ke posa na nzambe zali ke biso to exceller kaka na domaine moko te. Mutu nyonso oyo ayami Christ comme Seigneur et Sauveur, comme lui-même est allé à la croix pe amemaki akeneki na excellence na ba domaine nyonso. Toute personne qui croit en Jésus et Seigneur dit a ma vie au Christ azaki ko mema na nzoto, c'est-à-dire une vie d'excellence. Yo okoki ko exceller na loko moko kaka te na domaine moko te, mais posa na nzambe ezali que obanda ko exceller en toutes choses. De même que vous excellez en toutes choses. Ça c'est le souhait de Dieu. Posa na nzambe yango wana. Bien mais total ndenge to sali 11 mois ya année 2018. Est-ce que o exceller na toutes choses? Makambo oyo yo salaki na mbula oyo. Est-ce que ememaki na excellence? Est-ce que ozaki moto esengo na ba projet nyonso? Est-ce que ozaki moto ya réussite triomphale na ba domaine nyonso? Tope ozaki osukaki kaka na kondima. Mais kondima ngo eboti mbuma te. To osukaki kaka na connaissance. Osali ba étude biblique.
osali pe ba école de ministère, otangi pe makambo nzambe na bandenge nyonso, mais tokomi na suka mbula a oza toujours kolela. C'est-à-dire que de quelque part échec et kanga ki na ba domaine ebele. Pourtant eza posa nzambe te kat na yo. Bible tali biso que posa na nzambe ezali que yo mutozo yo kanga o exceller en toutes les choses. Iloba na nzambe lobi en toutes les choses, c'est-à-dire que na makambo nyonso oyo moto babengi chrétien, ozali na kati ya vie chrétienne. Et Seigneur a excellé, et Seigneur a triomphé, et Seigneur a kende liboso na makambo nyonso. Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la volonté de Dieu. Bon, si koto tala yo moko yo na ngato bana ko sala examen de conscience, to sala bilan na biso pour l'année 2018. Nani yo a excellé en toutes les choses. Nani oyo akoki kokumisa nzambe ke kobanda to banda ki janvier kini lelo to komi na décembre makambo nyonso oyo biso to sala ki ezala ki réussite triomphale et to kei au-delà ya normal, au-delà ya ba limite, au-delà ya imagination ya bato, au-delà même ya ba pensée na yo. Ça dit on exceller na ba domaine nyonso comme volonté na nzambe, comme posa na nzambe. Bien aimé, ceux qui moto akomi na niveau ya ko exceller en toutes les choses. Ya zali moto akokumisa nzambe mikolo nyonso parce que esengo na ya bonzambe za na kati ya motema na ye. Ya wana Bible zali kotalisa biso. Dieu veut que nous puissions exceller parce que ye moko azali un Dieu d'excellence. Nzambe obiso tozali ko sambela aza nzambe ya ba échec ete. Alors chaque enfant de Dieu oya bengami ko vivre na kati ya vie chrétienne, nzambe azali ko kotisa yo na vision ya excellence. Et il faut triompher. Il faut aimer la perfection. Il faut aimer la réussite. Il faut aimer la gloire ya bonzambe. Ça c'est la volonté de Dieu. Il y a un nzamba qui kolela lela na bana na tant to zaki na mabondeli ya 40 jours. Nzamba zo mona ke bato bazako sambela. Ba mususu baza batondisa mikaka na foi. Ba mususu batondisa na connaissance ya parole. Otali ndeko nenga zali ko balola Biblia na église obi me Seigneur. Muto be morokuta ekuna célibataire munene na kati ya église. Libala pona excellence ya kuna ya kate. Omona moto kuna foi parole la langue na kati ya église. Mais komona kuna stérilité frappée ya kosakarate. Omona motoza na kati ya église libéralité ko sunga makambo nzambe okute kuna soka meki ko sala modi kambo misale za ko marchete. Pourtant la Bible dit Dieu veut que toi tu puisses exceller en toutes les choses. Yo osuka kaka na domaine mon côté osuka kaka te ke côté ende makambo simba kama côté mususu oyoka kaka ndenge nzambe azali ko salela bato mususu mais pas na yo omona kangote. Makambo nzambe ba témoignage comme lokola dikamo mususu ça dit tango yo kaka ngozo mona lokola bato bazako kosa. Pourtant c'est une réalité, bato bazali ko exceller en toutes les choses, bato bazali ko mona loboko na nzambe. Mais nzambe bazali ko talisa biso que esengeli que nous puissions exceller en toutes les choses. Yangwana nzambe pesa que
ezala ba vie sociale na ye bisika nyonso bandaki koleka excellence bandaki ko accompagner ministère na ye yango na Paul abi ke soki nga naza kobika ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Donc bien aimé essayez de comprendre que dans 2019 Yesu alingi a vivre kati na yo a tambola kati na yo pour amema ona excellence na ba domaine nyonso amema ona excellence na ba projet na yo amema ona excellence na ba domaine ya vie familiale pour que otato la munene na Nzambe yo poko ki koloba lelo na année 2019 que ceux qui ngana ko vivre na 2019 et ko zala ngali susute ko vivre mais ce Christ o mukonzi na ngana ko vivre kati na ngai. Or Christ à nous c'est l'espérance de la gloire. Ceux qui Christ a zakat na biso elikia na kembo na kati na misala nyoso tokosala kembo na kati na mabota na biso kembo na kati na ba projet na biso kembo na kati na ba église na biso kembo na kati na école na biso. Si Christ vit à nous c'est l'espérance de la gloire. Ezali espérance ya échec était ezali espérance ya kolela lelate ezali espérance ya ba barrière était. Christ en nous l'espérance de la gloire, c'est-à-dire que l'espérance de la gloire n'a pas dimension nyonso. Yango na poko na lelo bien aimé yo sengeli oyeba pe oluka ke Christ Allah tande nzoto na yo. Okomona bato nyonso na Biblia ba oyo nzambe banaki ko benga bango ba amemaki bango kaka na excellence. Nzambe azo benga Abraham alobi na ke tika libota na yo na kokomisa yo une source de bénédiction, c'est-à-dire oko exceller na simana yo yo ko transmettre excellence na ba génération nyonso yondo ko zala une source de bénédiction. Voilà quand Dieu appelle quelqu'un azako mema moto na excellence azako biso déjà di kamboni na bengelio. Dieu ne peut pas t'appeler bien-aimé au côté na vie chrétienne ozala moto ya kolela kaka ozala moto ya souci kaka ozala moto kaka ya ba échec. Non, ça ce n'est pas le Dieu que nous servons. Notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il appelle quelqu'un, peut accomplir son mission et excellence. D'abord, na libota na yo. Alors, que yo cause la source de bénédiction. Ya on a dit Eli Moko que l'année 2019, le Seigneur t'a choisi pour yo une source de bénédiction. Christ 4 na 2000 parce que nzamba za nzambo akosa katen bien aimé bato bazaki na kati ya ville ba yane ba Eliabe bazaki na kati na ville Saoul bazaki na kati David aye na ye abina ye ke shiko ngana lingi ko pakola yo bien me tango bazako pakola nzamba yebisi mosakolisi alobeke na kotindela o motolobi. David quand il est venu, même les prophètes ne pouvaient pas croire que c'était lui le oint de l'Éternel. Bien aimé, apparemment bato nzamba sale la bango bazaka kola bato tinate bato moko bazali ko mépriser bango bato moko bato basi bamona ke pona yo esili bato moko espoir ezali susute. Alors que quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle pour la perfection, il appelle pour l'excellence. Le Seigneur a appelé David et David a écouté ça la exploit. Si moi kopona mananzambe, vous savez la suite tant David a kinaye ko boma Goliath bato bakomi ko yembela nzembo ya makambo yo isale manano na vie na ete balobi ke Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Mutu moko kaka ya kidisaki et changer ba donne nyon sur vie na ye. Bien aimé na 2018 ezaki année na bango komi tungisa te mais na 2019 likambo moko nzamba liki ko sala et ko changer ba donne
bénédiction nkola kufungula pona yo, l'excellence nzamba kokota, ba nzembo ko changer pona tia na libota na yo, nzembo ko changer pona tia na bana na yo, nzembo ko changer pona tia na mobali na yo, bato ba mona kibino kola bato pamba. Laisse-moi te dire que 2019 il y a une nouvelle chanson. Oyo bato ba koyemba pona tina na yo, parce que l'excellence de Dieu, yango ndeli ko accompagner yo. Okomona bato lokola ba Élysée, a umeli tang mulai kaka kosala na simana Eli. Bien aimé, ba fils du prophète ba choli aliko tambola simana moto na nzambe e tatana ibaka tena moto na libandi baninga bazali ko sekaye bazali ko comprendre te que nzambe tango bazali ko préparer moto d'excellence atika kata moko boye ya brisement pour à confondre sagesse ya bato ndenge nzambe atika ki on a 2018 bato mingi bacholi yo bato mingi bamoni ko za moto pamba bato mingi bakanisi ke ipano eloko malongo ko bimate. Oui, ezala ki ta on nzambe bazali ko préparer pour l'excellence. La Bible dit que Nzambe, car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Nzambe a révélé Misso que l'année 2019, tant oyo bandaki ko souffrir, ça qui ta préparation. Nzambe a yebisi biso to yebisa yo que 2019 eza année na yo excellence. Eza année oyo langage ya bato mingi ko changer. Eza année oyo Nzambe alingi ko mema lokola mema ki Élysée. Tant Élysée a outi ko kabona na Eli. Auction en Zambie qui t'a qui colonne. Bien aimé, via Élysée changeaki. Voilà un peu na muke bato oyo. Nzamba banaki ko benda pour que amema bango excellence. Okomona vie na bango au départ comme si bazaki na Nzambe te. Mais na simanango excellence en Zambie comme on na kati na bango. Ndenge mbula oyo traverser ba problème et ba complication ba matitungisiri comme si ozana Nzambe te. Mais 2019 Nzamba a décidé ordonnance loi fungwami Nzamba lobi ke aligné asala makambo sika pona tina na yo ezala même pona tina na ministère de grandes choses ko sale na ministère na yo Nzamba ko sale la yo bien aimé tina ko kene ko kota na bakabali juif ezate tina ko kene ko kota bonganga ezalité tina ko kene ko teka libota na ezalité tika molimo santo akamba yo moto na Nzambe yo tambola kana ko banga Nzambe. Tu verras comment est-ce que Dieu va te lever. Na miso ya ba onyo so ba s'essuyer déjà. Na miso ya ba oyo ba ke komi simba magie. Na miso ya ba oyo ba koti bonganga. Mais l'onction de Dieu ko tombola yo et ko fungolela ba porte. Oyo muta mokida ko fungola te. Ça c'est l'excellence de Dieu. Bien-aimé, okoya komona ba tolokola ba ntoma. Nzamba za ko kene ko zwa ba porte. Ameni bango. Abandi ko tambola na bango malembe. Mais na suka na yango Pierre a commis comme tungisa bin kolo na ngai biso to tiki nyonso to zali ko landa na sima eloko nini oyo biso to ko kende kozwa ayeba kite ke Nzamba benga ka mutute poke alekisela otango Nzamba benga ka mutute poke yo okufa mobola abi Pierre vous tous qui avez tout abandonné na ngi na yebisa bino na siècle présent bozana centuple parce que na vie autorali il faut na nous yo kende na excellence avant que nous ayons hérité vie éternelle. Abi komi tungi certain Pierre, siècle présent, tolobi na lola te, avant yo kitana mabele, ozana centuple. C'est-à-dire que nous sommes ko sala et ko futa mbalasa. Nangina ebisa mutu moko. Yo muto tiki mokili ko regretter te. Yo muto tiki kindumba ko regretter te ba mibali na yo. Ba mibali yo babanaki ko ya ko telemisa ba jipi ko regretter bango te. Banda na tika kindumba na zomone loko te. 2019 ezali année excellence. Pierre P a comment il regretté Monyama nae, a comment il regretté bateau nae. Mais bien aimé, yoka Christ a yebisa qui commis tungisate. Siècle présent, aux ana centuple. Nzambe na koki ko benga motote po ke na nyoko lae, mais na benga ka motopo na pitine na perfection. Bien aimé, ce qui nzamba longola ki na kinduma, c'est parce qu'il a épargné na maladie, c'est parce qu'il a épargné na kufa, c'est parce qu'il a épargné na ba pota et ba bitumba na baba. Pour que amema na perfection, a peso libala ya kitoko, o yo moko ko tato la monene nzambe. Et bien aimé, tu as qui comme on a que Christ malobane ko kisamaki tango ngongane ko kaki ya ko mata Pierre a koma ki vedette ya ko sakanate auction sans mesure bato ba koma ki ko ya ko tanda liputa et lilingi na Pierre za ko sécurité bibembe double portion za ki liko na ye na siècle présent a memama ki na excellence na niveau moko ko sakanate bato nyonso ba koma ki ko respecter Pierre parce qu'il y avait la promesse de l'excellence katinae. Bien aimé na ngina yebisa yo mutu moko lo na poko na lelo. O nyonso Nzamba ligi ko sale la yo. Komi tungisate pona o vie na yo passé parce qu'il y a une vie d'excellence ezakoya. Jésus-Christ lui-même
Bible talisi biso tokende kotanga bien aimé ngana lingaka tango tozali koloba boye tozali kotanga liloba na Nzambe tokotanga tomona nkolo na biso Yesu Masiya tango ayaki na se na moi na Philippiens chapitre 2 tokotanga ngo na verset 8 jusqu'au verset 11 na lobi Philippiens chapitre 2 8e verset kino na 11e verset Nzamba pambola eli moko pe ba oyo bazali kokoma yoka Philippiens chapitre 2 verset 8 jusqu'au verset 11 je lis au nom de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oyoki makambo Yesu Masiya tango ayena mokili Bible lobike lokola yandimaki etinda na Nzambe lokola yandimaki kobotama pe ko souffrir ko kufa pona tia na biso Nzamba kokai kotika ebongo te. Bible lobike Dieu l'a souverainement élevé bainyoso bayaka kokota na vie chrétienne bien aimé Nzamba kotika te. Il y a une innovation on Nzamba ko matisa yo. Il y a une excellence na ba domaine nyonso ya vie. Quiconque on Nzamba zali ko benga pe andimi appel na Nzambe ezalaka pona excellence ezalaka pona élévation quelle que soit la difficulté quelle que soit période yo ko traverser avant que on atteindre perfection Nzambe abengaka jamais mutu pour que akitisa ye awa Bible ezotali biso notre Seigneur le modèle notre chemin notre image. Bible dit que puisqu'il a accepté de s'humilier devant le Seigneur Dieu l'a souverainement élevé. Oh bien-aimé Yoka. Et le Seigneur, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Nzambe tanga kobenga mutu. Akoti kayo bongote il faut amatisa yo. Yamona nangina ebiso que 2019 ezali année ya élévation. Ezali année ya excellence. Bien-aimé, makambo na zoko biso za prophétie. Nzamba kokokisa yango na ba nyonso babengami pa na Nzambe pona kotambola na vie chrétienne. Le Seigneur va élever quelqu'un. Nzamba kopesa un nom nouveau. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, kombo nini o babenga ki en 2018. Babenga ki yo kombo ya échec. Babenga ki yo kombo ya kocholama. Babenga ki yo ekomba. Babenga ki yo na kombo nini ya mabe na année 2018. Yo quand Bible za kotali sabiso. Quand Dieu appelle, il appelle pour élever quelqu'un et il donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, nangi koyebisa ok année 2019. Kombo moko ezoko pesa mela yo. Kombo moko ezako pesa mela bana na yo. Kombo moko ya puissance ya élévation ezoko pesa mela. Makambo Nzamba ko salela yo. Excellence Nzambe pona tina na vie na yo. E kozala kombo ya sika. O nano bato ba yokate. Na lobi ke kozala kombo ya sika pona eli nyonso. O Nzamba komema na excellence na 2019. Kombo nini o bazinga ki ko tiela yo angolo kola kombo ya libabe. 2019 eza année ya kombo ya sika. Oui. Bao nyonso babengaki bango ba stérile ozotala na kati ya domaine ya mariage oyebi mwana mwasi moko azaki na mboka bapaya bino ba mama balingaka mingi kote ya mateya na ye ndeko na biso Esther ye azaki na mboka bapaya na Babylone akomi kuna azalaki esclave azaki na kombo bazako benga esclave bazako benga réfugié bazako benga asile bazako benga na ba kombo nyonso sans papier bazako pese ba kombo nyonso lokola yope ba pese ba kombo mais azaki na promesse en Nzambe azaki na promesse excellence bien aimé tango ngonga excellence kokaki Esther oyo azaki na ba kombo ya lolenge nyonso ayoki ke bazako luka mwasi pona ko remplacer Vashi bien aimé le nom d'Esther a changé ba komi ko benga reine parce qu'il y avait l'option de l'excellence na kati na vie na ye oh kombo ya réfugié si la kina bomo na Esther mariage bayebaki lokola célibataire mais bayeko benga reine mwasi ya roi nangina ebisa mwana mwasi moko oyo azali na kati ya bonzambe mais bapesa ki yo kombo yo moko pozo ko mitala âge otali âge na yo ke pusani bapesi yo kombo ki yo balaka te bapesi yo kombo ki yo botaka te bakombo nyonso bapesa ki yo na 2018 Nzamba ningi koyebisa yo que 2019 tu as un nom nouveau un nom de l'excellence. Dans le nom puissant de Jésus, Nzamba ko changer identité na yo. Peu importe makambo bato balobi pona tina non année 2018. 2019 il y a changement de nom, il y a changement de statut, il y a changement de niveau.
parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu d'excellence. Butuna lelo, moli mon excellence yambayo. Boyebi mama mosusu na Bibilia, comme ezalaki Anna. Azaki une femme mariée. Mais mbanaye ko chola butu mo ine bazako chola yo. Bazako chola yo parce que yo depuis ya poto zana mukandate. Bazako chola yo parce que nano zwanda côté. Ofanda kana sima na bato. Bazako chola yo po moto ya bengisa ko na poto amona ka olo ko la papier na kati ya ndako na ye. Bazako chola yo parce que yo na famille na bino na kati ya mboka kuna ezana mutu moko te asisa ba université. Bazako chola na ba domaine nyonso. Pourtant ozana nzambe. Ndenge ndeko na biso ana ba chola ki na penina. Ale kabo ya bwa keli moi jeton. Azonga bwa keli moi jeton. Ozala kauza ko sambela ozoko ka bololo na motema. À cause ya ba jeton mokili bazako bwa kela yo. Laisse-moi te dire que tango excellence koki. O nzamba diki ko changer identité na Anna. Oh Anna yokanga na butuna lelo. 2019 nzamba zo peso Samuel. Samuel koko zali pamboli na yo. Samuel koko zala libala. Samuel koko zala mosala. Samuel ne koko zala mokanda. Samuel ne koko zala ndako. Samuel ne zali koko zala stati ya sika. On zamba diki ko peso na 2019. C'est ça l'excellence. Yangona butuna lelo. Lole fungoma pona tina na ba nyonso. Modimo na stérilité kangaki bango. Stérilité na domaine ya misala. Stérilité ezali kaka na côté ya fécondité ya maternité te. Bato mingi baza frappé na stérilité. Et loko nyonso akosimba na maboko ebota kate. Commerce nyonso akobanda ebota kate. Ministère pe ebota kate. Et sika nyonso akoleka kaka échec na échec. Aza frappé na modimo ya stérilité. Butu na lelo nzamba aza kolongola stérilité na maboko na yo. Aza kokotso fécondité na ba domaine nyonso. Yamba modimo ya fécondité na ba domaine nyonso ya vie na yo. Na 2019 kolo ayebisinga na yebisa yo motozo yo kanga eza zarete ofandi liboso na télévision na c'est parce que nous avons malinga mais mon excellence o bota na ba projet na nyonso o bota na misala na nyonso o bota sans meni sans limite na makambo nyonso yo ko entreprendre. Oui oyebe ke ba nyonso to komi na tango tozo ka bato bazako linga na yebisa ka ba politicien soko lingo o excellent na domaine politique. Excellence c'est ça que pas nzambe. C'est Dieu qui élève. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Ba union so bada ko tia confiance na ba mindele, bada ko tia confiance na Orient, o soki bangote moya ko ken élévation te. Mais bien aimé tikana biso que Joseph, ye ezaki na ba politicien tene moto ba éleva ki. D'ailleurs, parcours na ezaki parcours moko ya ba héros ya ko cholama. Bateki le la marchandise mais comme nzamba mema qui na excellence ayeba ki ke mutu oyo ngana zali ko élever Joseph ayeko comme gouverneur na kati na mboka na Égypte. Gouverneur selon élection ya batote mais selon élection na nzambe nzamba ke ko bimisa na kati ya prison pe a commis gouverneur na mboka bapaya. Ça c'est la politique. Dans le domaine politique, il n'y a que Dieu qui élève. Olingoza la ministre, olingoza la députée. Ozomona mutazako kene ko postuler alingite pasteur na yeba. Alors mi benda yema ko alingite pasteur ayeba. Mais akepa na banganga. Banganga ba pakoli biloko, ba kati ba nzoloko ba leye kutu na mbongo. Banganga mususu pe soki azaya mwasi abimi na ye. Alors kende kuna pe ba poni ete. Pour yeba que l'élévation ne vient pas des hommes, mais l'élévation vient de Dieu. Nous tous soit confiés par éternel. Yende nzamba akomeme na élévation. Tolo banini, batolokola ba Moïse. Akoma ki mokonzi ministre na kati ya gouvernement ya Pharaon, na gouvernement royal, c'est Dieu qui a choisi Moïse. Pe amemi na nini na excellence malgré qu'azala qui étranger. Na ngi ko lobisa mutu moko même awa na poto. Le Seigneur est capable à commissaire au ministre na poto. Le Seigneur est capable à commissaire directeur des banques. Le Seigneur est capable à fungula ba porte oyo bato bakoki ko imaginer te na 2019. Si seulement ozali ko mener une vie chrétienne. Na kati ya ba faire. Yo ni ko kene na excellence na domaine ya ba faire. Mais ozoko bossa na ke moto yo azali mokolo palata pe wolo komo na nzambe na bibele. Moto akoki ko pambola mombongo na yo. Moto akoki ko pambola bozui na yo. Eza bato ya mokili te eza banganga te. Nalobaka ngo toujours. Mais nganga okokene pa na nganga. Tala banganga nyonso. Ba oyo baza ko se prétendre kozana kisi ya mbongo. Tala bango malamu komona ke bango moko baza ba riche te.
Vous ne pouvez pas vous poser cette question. Mouto ya dinga comme sanga riche, mais yemoko azaka pauvre. Comment est-ce qu'il y a qui enrichi? Pour vous dire que le diable est menteur, a koki ko comme ça yo moto mbongo te. Mais yoka, na la question source ya mbongo yo moto lingo sala ba faire na 2019. Tokotanga na mokana na Job. Job chapitre 42 le verset 10. Job chapitre 42 le verset 10. Yo moto shokoya ki na mbongo. Oza ko mona isusu to komi pembeni ba memona ndako nganga. Pour que ozonga na statine ya liboso. Yo moto zaki ko simba mbongo. Lelo komi ko lela lela. Au sala besoin ko marché te 2019 ezali année no excellence. Yo kanenge Bible lobi na biso na Job chapitre 42 le verset 10 tokedo sou katina 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ça, c'est l'Éternel qui bénit Job. Job, il fit un grand monsieur, un homme d'affaires. Onzambe, aibaki ko pambola na bozui, na ba plantation, na richesse, économie à Job, ezaki économie moko, ya ko sakana nangote. Un homme respectueux. Mais dans un temps, Satan a le cas qui, parce que c'est le Seigneur qui a permis que Satan a simba bozui na ye. Mais Job est resté fidèle parce qu'il a yebaki que richesse na ye, et outi na bangangate. Richesse na e outi na occultisme te. Richesse na e outi na mkote kabana na ete. Richesse na e outi pona kote kamo site. Parce que na poto tu as dit combien un phénomène oh ba jeune garçon bazo te kabasi, bazo te kabana na bango pour que akoma na mbongo. Ba jeune garçon ba koti na ba maison occulte. Muto akomi na avarice posa ko zo mbongo. Et komi donc avec son terre qu'on perd, on dirait que la course na moto. Le cocho ya ko zombongo belé, bato baza capable ya ko teka basi na bango. Na kutani na ba jeune fille belé, o ba risquer liwa, o mibali na bango awa na poto, ba teki bango déjà pona banganga. Heureusement que ba yeko kokuta na Nzambe avant to sambeli pona bango. Ba mususu bazui grâce wana te bakufa. Avarice posa mbongo côté li bato. Bato balingi ko la bénédiction ya Nzambe te tika na ebisa yo jeune homme yo moto lingi ko teka famille na yo pona mbongo yo moto lingi ko teka bana na yo pona mbongo yo moto lingi ko teka mwasi oyo bali na mbongo mwana ya bato lingi ko sacrifier pona tia na mbongo yo kana ebiso ke source ya élévation ya richesse c'est Dieu mutu nyonso lingi ko koma riche ayeba ke richesse utaka nde pa Nzambe c'est Dieu qui rétablit c'est Dieu qui bénit c'est Dieu qui donne. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Malgré Abungisa qui bambongo. Comme il s'est pour la mort 2018, oyo situation économique qui passe. Allez, yo lingi ko kende ko kota na ndako nganga. Yo koti na maison occulte. Yo ki ko simba ba livre ya magie pour olingo récupérer no ki bato ba seka yote. Ozana course na nani. C'est l'Éternel qui rétablit. Il rétablit Job. Et pourquoi? Parce que Job a prié. C'est dans la prière. Notre kota qui 40 jours, le Seigneur répond, il bénit. Il est notre source de bénédiction. Il est la clé de l'élévation. Job a prié. Et yoka lokomoko ezaki toko. Pendant ces dernières années, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premiers. Il a reçu de qui? Job reçu de l'Éternel. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Di pamboli oyo nyonso e uti na Nzambe te ko benga ngo di pamboli te. Bozu nyonso yo kozana ngo na ndako na soki Nzambe motaza source te, bien aimé conscience na za kofunda, oyebi ki eza ya Nzambe te, n'appelez pas ça une bénédiction. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'y a que Dieu qui enrichit une personne. Ah, la Bible dit, Job reçu de l'Éternel. Moi, si on a kozwa, il faut nous amener mon tapes. Mobali, on a kozwa, il faut nous amener mon tapes. Bana, on a kobota, il faut nous amener mon tapes. Mutuka ngana kotambola nango, il faut nous amener pesa. Nakoki kozwa mutuka te escroquerie. Nakoki kozwa mutuka te makila ya bato. Nakoki kotonganda kote na escroquerie. Pe na liye sabana nanga biloko escroquerie. Tout on a koki ko posséder, il faut que Nzambe éternel nde motaza la source de bénédiction na yango. Alléluia. La Bible dit, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il y eut 7 000
Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia, et à la troisième celui de Keren Apud. Bible ça kotali sabiso si manako bongisa o nyoso abongisaki, il a prié, il est resté fidèle à Dieu, l'Éternel a béni Job. Tu comme on a qu'un domaine à faire moto ça dit qu'on rétablir va faire chez l'Éternel. Moto père ça dit qu'on longo la stérilité c'est l'Éternel. Moto père ça dit qu'on peut sa bana ya basi to ya mibali c'est l'Éternel. Ma sœur ko kene komiti ke panga ngate abimana yo pour que ozwa bana. Kokene komitike pa nganga ta kato banzolo ko pozwa bana bauta ke panzambe dibala uta ke panzambe yangwana na 2019 nzamba ningi ko fungola porte excellence bana ba accompagner yo matrice na yo et salema pot ezala fatesite po emema bana nzamba pesa tolo oyo nzamba pesa ba mama na biso za ka fatesite nzamba pesa yango po ezaka bile ya bana o melisa kamwana. Tali sans Zambé seulement dans la prière. Kolo biloko yo tche awa. Ezaba fatesite 2019 na excellé na mapasa na bota tongo miti pokwa. Mpoke kembo na yon Zambé mona nake. Ozali Nzambé na excellence. Modi mona mapasa yamba mutumoko dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi et c'est que mutumoko yeba que 2019 eza année ya excellence. Nalingi tokota nokinoki na profondeur ya message na biso. Bien aimé, pendant qu'on compte en excellence, ils ont un facteur rebelle na kati ya vie chrétienne. Oyo moto sengeli asala. Ils ont dit na makambo sengeli yo osala pour que o exceller na vie chrétienne. Il y a des choses sengeli oyeba que si Dieu t'appelle, tu dois savoir que tu es spécial. Facteur ya liboso oyeba ka ke tango nzamba bengi comme chrétien, to chrétienne, oza n'importe qui te. Batu nyonso te babengami bana nzambe parce que Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, ba oyo ye abengi ba ba yambie, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Donc tant que yo bengami mo Christ, sache que tu es une personne spéciale. Oza spécial oza ndenge moko na batu nyonso te. Comment comparer peine à Batonio sauté? Ce qui Batomosu Bazaï ko échoué, yeba ki yo zali une personne spéciale. Yo bengami pona ko échoué te. Nangi na yebisa mutu moko ke ozali spécial. Na kati ya famille na yo ozali spécial. Na kati ya libota na yo ozali spécial. Ozali n'importe qui te. Nzamba bengi yo na image na ye. Ozali mwana na nzambe. Ozali nzambe. Alors lokolo oza mwana na nzambe, oza na nature excellence kati na yo. Parce que tu es spécial. Yokata nzamba za kobenga Moïse na mokana na Exode chapitre 7 le verset 1er. Exode chapitre 7 le verset 1er, la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Nzamba zo benga bi yo ndengo zo benga maboye. Ko kaisa te ko uzali lokola ndenge moko na bato ya Égypte. Moi je te fais Dieu devant Pharaon. Na année 2019 na ngina bisa mutu moko. O nzamba bengi yo po salon nzambe na 2019. Asalo nzambe liboso na ba démon. Asalo nzambe liboso na ba problème. Asalo nzambe liboso na ba difficulté. Po o mema makambo na yo na excellence, il faut zala na nature ya bon nzambe. Ozali très spécial et bien aimé. Nzamba bengi yo po ke akomi son nzambe na 2019. Et ce n'est pas qu'on se comporter comme un Dieu, comme un fils de Dieu, comme quelqu'un qui est appelé à exceller. Kotambo le sous moto ya mawate, kotambo le sous moto ya kolela te, kotambo le sous moto oza la plaintif. Yo ataba bondeli pona yo, mais yo zoka kolela lela. Bien aimé soko kena kaya ba soda, un militaire ataza mokuse petite à taille, ata moto azana 1m40, ce qui balatisi galo comme capitaine. Ayebi kasa déjà officier. Ako commandé Batunyo so akokuta kono bazana pété na senae parce que cet homme est déjà revêtu de l'autorité. Et y'a mon Bible so tali sabiso. Tant nzamba bengi mwana na ye, il faut maintenant que tu te comportes comme mwana nzambe. Obanda ko loba loko mwana nzambe. Obanda ko réfléchir loko la mwana nzambe. Obanda ko pesa mitindo liboso na ba démon loko la mwana nzambe. Parce que tu as le pouvoir. On nzamba pesi yo. Oza mutu akotambola susu akolela lela te. Yo reconnaître autorité na yo devant ba démon, devant ba problème, devant ba ennemi na yo, devant ba difficulté, devant ba problème nyonso okoya. Yeba koza spécial.
facteur ya liboso ya ngwana pona ko kende na excellence. Mutu ye moko ayeba ki aza spécial. Mutu ye moko ayeba ki oza n'importe qui te. Mutu ye moko ayeba ki okokani na bato nyonso te. Oza unique na ndenge na yo. Oza unique devant Dieu. Oza na epakolami spécial. Ata oza motei. Batei bakoki kozala 1 million. Sache que toi tu es très particulier. Oza spécial na ndenge na yo. Na eteli na yo. Tikala na lolenge nzamba poni yo. Tu verras la gloire de Dieu. Nangi na ebisa edi moko ke oza spécial. 2019 reconnaître que oza spécial. Banda koza autorité na yo. Lokola mwana na Nzambe. Oyebi David, tango ayebaki azaraki nani. Tango a comprendre que Nzamba bengi pour excellence. Aye pour la première fois ya kubunda bitumba, bunana no bitumba te, mais amiyebaki ki azaki nani. Amoni Goliath, azako insulter bande kone, azako insulter Nzambe na ye. David a joué kanda santo, abi oyo nani, ce qui est cette circoncis. Mutu azane pas kolabité, mutu azana nature Nzambe te. Nani wa koki ko bangi salibota na ngai abinga na kobunda ayebise yo oza ko yela ngana ba bibunde na ba javelot na ba lance. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël qui tient insulte. Bien aimé kota na kanda santo na 2019 quiconque a côté le maliboso na yo yeba autorité ozanango yo telemela au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël, au nom de Dieu qui t'a appelé, au nom de Jéhovah Yahweh Shama, au nom de Dieu de toute puissance. Situation nyonso koye la yoko banga ngote reconnaître l'autorité aux anango nzamba comme mon excellence, nzamba comme mon victoire, nzamba comme mon succès, nzamba comme mon gloire parce que tu es très spécial du bosso nzambe. Alléluia. Bien-aimé, grâce au nyonso biso to sanango et où takande pa na nzambe nzambe soki o reconnaître l'autorité na yo o reconnaître makambo nzamba sali kati na yo okomona makambo nzamba ko salela yo totali mukanda na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7 nzamba pambola eli moko. Hallelujah. Nzambe na bikamwa ami moni sakati na bandeko nyonso na poko na lelo parce que naza ko mona tango na biso ezali ko poussa na nokinoki avant que tokene kuna tokokota directement na facteur ya mibale. Bien aimé, facteur ya mibale pour que toyeba na komona loboko na nzambe nzambe na biso apesi biso ya liboso ke toyeba ke toza spécial ya mibale pour que okene ko exceller il faut ozala na vision ya yomoko pe ozala un homme de travail. Bikamwa mibale pour o exceller na 2019 ya liboso o reconnaître que oza très spécial o exercer autorité pe puissance nzamba pe sikat na yo likamwa mibale il faut oza na vision ya 2019 et loko nini olingo sala na 2019 projet na yo ezani na 2019 ozo mona makambo nini na 2019 zala un homme de vision et un homme de travail kozala moto akokangaka maboko te outi na chaîne 40 jours ofandi na kati ya ndako o nalingi mosala okozongo te o prier bima bongisa CV kote sa babiro o prier banda ko sala quelque chose o lingi nzamba salela nini na 2019 ozo mona nini na 2019 yo kozala na 2019 o yo za komona. Si tu ne vois rien nzambe aza ko respecter vision na yo aza ko respecter projet na yo aza ko respecter pensée yo za nango pona tina na vie na yo. Yamona toko kende kotanga na mukana na Jérémie chapitre 1er le verset 11 qui nous na verset 12. Jérémie chapitre 1 verset 11 qui nous na verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Oh, alléluia. Nzambe alingi ko salisa Jérémie exercice ya vision, exercice ya foi, exercice ya projet. Nzambe atie na kati na pensée ya mutu, makanisi ya malamu ebele, atie na kati na pensée na biso, maloba na ye, ekoti na mitema, alobi ke ya bengi yo pona excellence. Siko yo zo mona nini pona 2019? Est-ce que vous avez un esprit excellence ou bien vous avez un échec en 2018 ou bien vous avez une famille qui est bonne ou bien vous avez une limite dans l'université ou bien vous avez une justification côté négatif. Vous avez toujours avec un esprit pessimiste. Nzamba Jérémie, que vois-tu?
La même question nous est posée pour l'année 2019. Oh bien-aimé, élu de Dieu, nous avons mon année pour l'année 2019. Nous avons mon excellence. Et yoka, Batouni Jérémie, que vois-tu? Jérémie a sali exercice à foi. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel dit, tu as bien vu, car je verse ma parole pour l'exécuter. Bien-aimé, Oyoza Komona, pour na yomoko na 2019, au moni malam. Nangina lo bana mutumoko moni malam. Soko zomona libala au moni malam. Soko zomona ba voyage au moni malam. Soko zomona élévation au moni malam. Soko zomona succès au moni malam. Soko zomona excellence nzamba lobi au moni malam. Alobi azali ko veiller na oyo azali ko mona pour l'année prochaine pour exécuter. Dieu exécute la vision d'une personne qui s'appelle chrétien. Muto azali chrétien sokaza na vision ya grandeur. Nzamba zo sepela na yabi muto ya yebinga. Un grand Dieu, un Dieu de grandes choses, un Dieu de projets, un Dieu de succès, un Dieu d'élévation. Au moni malam. Ce qui pose comme un échec au moni pe malam. Mais quand tout mis ensemble, parce que nous avons respecté la vision. Quand il n'a pas baningate, au bazar la vision à grandeur, au bazar la vision à succès, au bazar la projet à grandes choses. Il y a tonga bandako, il y a salaba voyage na Dubaï, il y a salaba voyage na Chine, il y a tonga ba makamba minene, bato mingi ba na vision. Mais yo zaka na vision wanate, yo ka kolela lela, yo ka kolela lela. Le Seigneur dit tu as bien vu. Yangwana na butu na lelo, nzamba zo tuna ndeko moko, au moni nini. Oh bien-aimé, au moni nini pour l'année 2019. Omoni nini pona ba projet na yo. Omoni nini pona tina na bana na yo. Omoni nini pona mobali na yo. Yozo mona nini? Makamoni nini yozo mona? Ozo mona lokola bato nyos ou bien ozo mona lokola nzambe. Hallelujah. Omoni nini? Yoka. Nzamba lobi azali ko exécuter vision ya ba juste. Tika nzamba exécuter vision na yo. Ya makamo minene yoza komona pour l'année 2019. Nzamba exécuter yango nyoso. Et ça le dans le nom de Jésus. Nzamba exécuter vision zanango dikona bana na yo. Nzamba exécuter vision zanango pour na tiana ministère na yo. Nzamba exécuter vision zanango pour na tiana ba projet na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as bien vu. Vision oyo zanango au moni malam. Bien-aimé, makamba ko kamwa. Nzamba sala ka selo vision ya ba chrétien. Josué chapitre 6, le verset 1 à 2. Josué chapitre 6, le verset 1 à 2. Josué chapitre 6, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Awa, Israël bazako ya po ke bakene na terre promise. Baye ba komi na ville moko komo na ngwe zalaki Jéricho. Et Bible dit que ville wana zalaki barricade, zalaki motako kotate, motako bimate. Mais Israël wa komi ba suki na mirai wana, moya ko kotate, moya pe ko bimezate. Nzambe abandi ko préparer miracle nano bango ba kotaki na Jéricho te. Nzambe abandi ko préparer vision alinge ata la vision ya leader. Moto ko kamba peuple na ye. Est-ce que ça comme on a grandeur? Est-ce que ça comme on a victoire? Est-ce que ça comme on a succès ou bien ça ko banga mirai wana? Ndenge yo poza ko banga. Olingo ko kota na année 2019 ozo mona ndenge makambe ko changer te. Ozo ba kutu ndenge nzamba ko sala te. Ndenge ni nzamba ko changer fino ozo ko comprendre te. Tout est barricadé. Nous sommes dans le noir. Tu ne comprends pas que tu es appelé pour l'excellence. Bien-aimé, Nzamba ici Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, Naba soda naye, na roi na bango, je livre entre tes mains. Oh, Boutuna Nzamba ninge kolobana mutumoko. Pour la 2019, vois, je livre 2019 entre tes mains. Pour yo osala succès, pour yo kenena excellence. Nzamba livré 2019 na maboko na yo. Nzamba livré année ya sika na maboko na yo. Pour que kombo na yo changer, pour que identité na yo changer, pour que identité ya bana na yo changer. Dieu livre cette année nouvelle entre tes mains. Vois, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois la grandeur de Dieu? Est-ce que tu comprends que c'est toi que Dieu a appelé pour de grandes choses? Est-ce que tu vois cela? L'excellence, est-ce que tu vois l'excellence? Est-ce que tu comprends que Dieu t'appelle pour l'excellence, pour de grandes choses?
Butuna lelo sokoza komona nete. Lorsque les yeux s'ouvrent maintenant, misono fungoma po mona nkembo na nzambe. Omona makambo nzamba lingi kosala. C'est entre tes mains que nzamba livré. Misala nyonso ya 2019, ba projet ya 2019, eza na maboko na yo. Nzamba pesi yo meme ba yini na yo, na maboko na yo. Nzamba pesi yo batu nyonso batiela ki yo ba barrière, osana bango ndenge yo lingi. Nzamba pesi yo mbule ya sika, ba bureau, ba département nyonso entre tes mains. Ce que toi tu vas décider, c'est ce qui arrivera. Nzamba lobi que je livre ça entre tes mains. Atike na maboko ya bayini na ote. Réussite na opona 2019, ce n'est pas entre les mains de tes ennemis. Réussite ya bana na yo, ce n'est pas entre les mains de tes ennemis. Réussite ya mobali na yo, ce n'est pas entre les mains de tes ennemis. Dieu a livré tout cela entre tes mains. Récupérez en dans le nom de Jésus. Récupérez en dans le nom de Jésus. Parce que Dieu livre toutes choses entre tes mains. Après ces responsabilités à reçu, il y a excellence, il y a 2018, il y a 2019. Entre tes mains. C'est entre tes mains. Yomo koza responsable ya échec, to ya réussite pour na année au tokobanda. Pourquoi? Parce que Nzamba tiango entre tes mains. Nzamba pambola yo. Nzamba c'est la grande chose. Tu dois travailler. Troisième facteur pour que tu aies une excellence, ils ont dit qu'on reconnaître toujours ta source d'aide. On reconnaître source d'aide parce que Dieu a déjà tout livré entre tes mains. Tu dois reconnaître que vos unions sont yokozwa et outi na maboko nzambe. Ce Dieu qui est notre source, source ya liboso ezali nzambe yemoko. Ya nzamba kozala aide na yo ya liboso, nzamba kozala porte na yo ya bénédiction, nzamba kozala bouclier na yo, nzamba kozala rapport protection na yo. Tu dois reconnaître que nous sommes en 2018, en 2019 et que nous sommes pas dans Nzambé. Alors, ce qui doit reconnaître que nous sommes pas dans Nzambé, tu dois savoir aussi honorer ce Dieu-là. Ko ba kozala reconnaissez pas Nzambe tangu nzamba ko pambola yo oyeba na kozala reconnaissant na tena ko pesa ba offrande na yo na tena ko pesa ba dimi na yo ba action de grâce na yo et pas ina Nzambe oyo akoyeba na ko pambola yo. Bien aimé Nzambe tangu azali ko pambola tu dois reconnaître kolobate que non oyo ezali bozwina ngai moko na zwi yango na makasi tanga tokotanga na Deutéronome chapitre 8 verset 17. Alléluia. Mutu moko oya kotambola na réussite na année 2019 na réussite oyebango. Deutéronome chapitre 8 verset 19. Deutéronome chapitre 8 verset 17. Deutéronome chapitre 8 verset 17, je lis au nom de Jésus. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et ma puissante et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer ce qu'il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Alléluia. Voilà Totangi, Deutéronome chapitre 8, verset 17 jusqu'à 18. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. N'engo kota en excellence. Kolobate ke ngai moko na salaki mombongo na ngai na makasi na ngai mwana mwasi na makasi na ngai mwana mobali nena zwaki bosu na ngai ba pasteur ba escroc okimi église nzamba pamboli yo ba ennemi no liboso ba pasteur ba ennemi no liboso église ata pasteur asali eloko te obengi aventurier aventure ngo pe basala yo tomona kate sima ko pambwa ma ozwi libala papa bino moko bolobi toto saka ba mibali mobali na ngai lingi su tena na église. Mobile nanga boy na ya église et commissaire batale une intercession mon ressuscité sert ba luka na protocole mon ressuscité. Pourquoi? Parce que akanisi que beauté na ndp ça qui libala abosani que nzambe mutamemi na excellence ndenge Esther asalaki Esther tanga koti na palais royal akoma bossa na baninga Mardochée ne pense pas que vous allez épargner. Si tu ne veux pas agir, le secours d'Israël viendra d'autre part. Mais nzamba ko longolo pe kuna ndenga longola ki vache. Bien aimé, ko kanisate ke tangu nzamba ko pambola yo, bongo yo ki manzambe tu dois reconnaître source ya aide no nzambe. Yami balé, on reconnaître que source d'aide no ko zala basali na nzambe, o bazali ko sambela pona tina na yo. Église na yo bipsika yo zali, ba pasteur baza ko gêner butu moy, baza ko belela nzambe pour que yo mema na excellence. Na 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 Bible lobiango. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. C'est-à-dire que la réussite est entre les mains des serviteurs. Oui, bien-aimé,
Il faut que honorer bato na Nzambe. Na 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Bible zo senga biso to honorer basali na Nzambe. To yeba ko honorer bato na Nzambe. To honorer bato bazali ko te biso sango malamu. Ata bato mususu bazali ko zo ba passer lelo ba ventire biloko pamba. Yo honorer bato na Nzambe. Ata ko zo ko mona na ba télévision ba bazali ko tia ba bolumu na ba passer bazali ko sambisa bango. Toi tu dois honorer les hommes de Dieu. Yo koko kota te na lisanga ya bato bazali ba choli. Bato bazali ko ba baby sami déjà. Bazali na sia malédiction. Kolanda bango te. Tu dois savoir honorer les hommes de Dieu. Pona ko suki ça. Facteur ya suka pour que oyeba na ko kota na excellence. Oyeba ko landa ko suivre ba directive ya Nzambe. Bien aimé, mutu nyonso walingi ke a exceller, il doit savoir suivre les directives de Dieu. Avant ça likambo, il faut que tout na Nzambe. Est-ce que Nzambe na sala likambo oyo ko sala ngote po yo lingi, ko sala ngote po moni baninga mususu balingi, sala yango soki Nzambe atindi yo osala pe oyeba tango nini koki ko sala likambo. Ko zala te ko landa mutu, oyebi nte ndenge mutu na mutu aza ko mema na vie. Yo oza na nature Nzambe. Tu dois reconnaître oyebaka kotambola na direction ya Nzambe. Alléluia. Nzambe soka pesi yo message osali o Nzambe azali koloba. Totangi na mokanda na Romains chapitre 8 le verset 14. Romains chapitre 8 verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, pour exceller, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons laisser Dieu la direction de notre vie. Nous avons quoi conduire en toutes choses. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que molimo nzambe motatindi yo? Ba projet yo lingi kosala, est-ce que molimo nzambe motatindi yo? Nzambe akoki ko mema motote na perdition. Yango komona Israël avant que bakende bitumba. Babandaki toujours ko kende ko tuna orientation pa Nzambe pa basakoli. To kende tokolonga ou bien tokolonga te. Soki Nzambe wi ke bakende bakosala exactement oyo Nzambe akoki ko tina bango. Ne faites rien soki nano yo ki Nzambe te. Na 2019 ko sele loko te bonde la. Tuna bato na Nzambe. Na ningi na sele loko boye. Soki bato Nzambe basambeli, Nzamba pesi yo ba direction, yango ndo kosala. Psaume chapitre 32, le verset 8. Psaume chapitre 32, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Je te suivrai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai l'égard sur toi. Nzamba zo yebisa David, ke nako instruire yo, pe nakolakisa yo voix oyo yo koki kolanda. Et en 2019, c'est Dieu qui va nous instruire. C'est Dieu qui va nous montrer le chemin, la voie que nous devons suivre dans toutes les choses. Pour que toko kanako kota en excellence, nous devons avoir les instructions de Dieu. Nous devons suivre la voie de Dieu. Tolanda nzela ya batote, tolanda nzela ya bapaganote. Lokola ye akedeke pona banganga, azui mwa mbongo, yo po komi kolanda banganga te. Kolanda voix na bangote soki ya s'enrichir na nzela na magie yo ko s'enrichir na bénédiction na Nzambe. Nzamba ko conduire yo pour que on me mama na perfection, pour que on me mama na succès, pour que on me mama na élévation. Ezana nzela déjà on Nzamba sil ko tracer pour na ba eli na ye. Yo kolanda kaka nzela wana malembe pour que okota na kati ya grandeur, pour que okota na kati ya bénédiction. Bien aimé na poko na lelo. Na ningi ke moto moko ayebango. Que Nzamba bengi yo pona tina na excellence, Nzamba lingi ke makambo nyonso yo kosala na 2018, oza la conduit na molimo na ye. Mais ne te laisse pas me mama na nzela na ba pagano pour que osala ozali volonté ya Nzambe te. Yo kapona ko sukisa Ésaïe chapitre 48 le verset 17 jusqu'au verset 19. Ésaïe 48 le verset 17 jusqu'au verset 19. Ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je te suis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve, ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne sera point effacé
anéanti devant moi. Parole du Seigneur. Nzamba lobi soki yo kolanda mongongo na ye na 2019 soki yo koyoka ba instruction na ye ya kobongisela yo nzela soko kozala attentif na ba commandement na ye bien-être na yo ekozala lokola ebale bonheur na yo ekozala lokola ba mbonge pe ya mai libota na yo ekozala lokola zelo pe ba mbuma ya libumu na yo ekopambwa malokola zelo engi koloba que tout ce que tu vas entreprendre nzamba komema yango na excellence yango na poko na lelo nzamba lingi komema mutu moko na excellence maloba na nzambe oto yoki emema yo na excellence nzamba tambwisa yo selo ba projet na ye nzamba kokisa o nyonso lobi na butu na lelo atako ozalaki na kombo ya kala yeba ke nzamba lingi komema na kombo ya sika poko na lelo bien aimé kangali loba oyo année 2019 ezali année excellence tambola na ba instruction oyo oyeba ke ozali moto moko très spécial oyeba ko tambola na ba recommandation ya bato na nzambe oyeba pe ke source ya bénédiction oyo ekozala nde ya nzambe pe na nzela na basali na ye oyeba pe ko tambola na ba directive oyo nzamba kopesa yo pour que 2019 okota en excellence nalingi tosambela bisika ozwami tendre Père le Dieu de toute puissance nzambe na bikama yo lobeke bana na ozo komema bango na excellence butu na lelo papa maloba oyo ekokisama na bomo ya moko na moko ba nyonso nzambe bayoki maloba oyo 2019 ezala année excellence na ba domaine nyonso ya vie na bango pe batatola ki ozali nzambe bo bazaki malade poko na lelo kolo obikisa bo bazalaki attristé bo bazonga kisima Seigneur o rétablir bango lokola Job source ya bénédiction zalinde yo source ya aide zalinde yo papa na pamboli yo pona nyonso yo kosala pona biso na 2019 na kombo na Yesu Kristu wazali nzambe kolope mosungi na biso tolobi amen tika nzambe na bikamo apambola bino nzambe apambola bato na nzambe nyonso oyo bazwami kati na biso na poko na lelo nayebi ke tozali kokende malembe vers la fin de cette année toyebi ke lola estikali ya kofungama depuis touti na mabondeli na biso ya 40 jours nzambe azali kopambola bana na ye kolo akanisela ba nyonso bolekisi tango na bino na poko na lelo pona koyoka liloba na nzambe nzambe apambola chéri na ngai l'évangéliste Sephora Likenja compagnon d'œuvre nzamba apambola chéri nzamba apambola mama na nga mosakoli mete na lingaka mingi nzamba apambola docteur Esaïe Saïf nzamba akanisela papa Rémi nzamba apambola mama na biso Béatrice Ndona nzamba apambola ba fille engagée ba femme engagée plutôt nzamba pambola Martelette Mimi nzamba pambola ma fille Godé Mambu nzambe aleka na ko pambola bandeko nyonso o bazali kolanda biso na butu na lelo nzambe aleka na ko pambola papa na biso Rémi pe nzamba kena ko pambola mama na biso Micheline nzamba pambola mama Clara Marcusson nzambe aleka na ko pambola bandeko ebele bamususu nazomona kombo te basali na nzambe vraiment nyonso o bakoti na poko na lelo bo pambola manzamba pambola mama Arieti Bolengela nzambe aleka na kopambola bana nyonso ya mepsa mama na biso Beatrice Njoli Makambo nzambe aleka na kopambola ma fille Sylvie Nyamwenyi nzambe aleka na kopambola bana ya mepsa nyonso na Angola nzamba apambola bana ya mepsa na Yetebore nzambe apambola bana ya mepsa awa na assemblée ya Stockholm bisika nyonso basali na nzambe boza kolanda biso poko na lelo lola epambola bino bisika bozwami na bosanité basali na nzambe nyonso o bazali ko soutenir biso na mabondeli communiquer na biso ya munene zali que le 31 décembre toza na veillée d'excellence butu wana toko pambola bana na nzambe lola etikali toujours ya kofungwama yo moto ozali na Stockholm ozali na Uppsala ozali na no shopping ozali pembeni ozali na Oslo le 31 décembre biso nyonso na kati ya église mepsa tokozala wana pona kokumisa nzambe à partir ya 22h kino 5h du matin lola ekozala na biso ya kofungwama na bosanité poke bomo na biso na butu na lelo télévision na biso bomoko ya mboka pe papa na biso Patrick Digital Momo nzamba kaniselo mingi pe chéri na yo mama na biso Pauline
oyo azali l'infatigable mama ya mabota ebele apambola pe libota na bino mobimba pe ba nyonso baza kosala bomoko mboka eza na Congo Belgique pe bisika nyonso na bosanité bana nzambe nyonso bien aimé na ngai Frank Ngoi na Paris pe elongo na chéri na yo Bibishe Ngoi na Paris nzambe akanisa mwana ngai Karine Kase na Espagne nzambe apambola bao nyonso boyoki kombo te tokutani mercredi prochaine po ete ngolu na nzambe ekitela biso tika lola ebomba bino ciao ciao ciao. Mokonzi ya milimo Ei mokonzi ya milimo Mokonzi ya milimo Mokonzi ya milimo Masia Ei bomongo yomba orere bomongo tumba orere nzela mosu ya kokende ezalaka te Yesu tosukaka epai na yo papa ondokele fafa mibondeka we isisi akobwa basi boloko bokatwe batu bokokicimba oncika cina cineka we ondutele eso ondutele miabona ondutele fafa yokela ngai mawa ngai mwana na ye pesanga kopa maya l'évangéliste Thomas Lokofe et le frère Bouta Kamoka. Tournons un grand merci pour l'ambiance du Saint-Esprit. Tournons un grand merci pour les délivrances, pour les témoignages. Un grand merci Père, parce qu'on peut continuer à visiter Moko d'une manière ou d'une autre. Au bisou Tokoki pour Saint-Terre, Saint-Esprit, Salamo. Salamo qui est joie à notre union sur la parfaite. Seigneur, te recommander semaine pour vivre entre Dieu. Baba kozoba bis, baba kozoba na ba province.
on va causer train, on va causer avion, on va causer des pailles dans les pailles. Yo la pilote commis à bord, mécanicien, on la machiniste. Mon comment on a destination na Kenya pour le coup maison de pas. Toi annuler ma projet non c'est pas pour l'année 2019. Toi annuler ma projet non ce diable a planifié. Nzambe to tikisu c'est moi ya bénédiction kaka yo et visiter l'issue. To recommander célébration 2019 na maboko na yo. Seigneur, ce que vous commisez biso na date or. Biso to commisez on vient de sarimbola or. To limiter moko amona liwa, moko azana mbeto à l'hôpital. Nzambe ba ba seigneur ba buka pour sentir. Ba ba zanga ki au pouvoir na besoin na bango. Ba pe ba yete mukona lelo. Seigneur, Saint-Esprit a visité Ville à Stockholm, a visité Souhait de Bobiba. Pour qu'il va dans la base de Mouketo Senipe Mingetikari, pour qu'il se la mission, tout le monde est 4 na Kodima, dans le nom puissant de Jésus qui est notre véritable Dieu. Tout le monde gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes liés sur votre macade. Juste après, beaucoup de maman Sephora. Kiso banta pekato esoma tende ayi beno